Milulu ya bolapi ndayi pe ya buvandisami na ebonga ya bokonzi ya Joseph R. Biden lelo na Washington. Mokonzi ya tukumini na motoba ya États-Unis ati yango na elembo ya kusangisa Amerika. Secrétaire d'État atiami na Joe Biden alaki ete États-Unis ekobakisa mikolo na boyokani na Russie po etali bibundeli ya nucléaire. Anthony Blinken alobi liboso ya Congrès ete ekolo na ye kotelemela Chine pe Iran makasi. Modeste Bahati lukwebo alaki kobanda koyoka bato o mwamisa to mokoya. Informateur to moto atiamaki pona koluka lisanga nini lizali na majorité ya sika alaki kosunga mokonzi ya mboka pe kosangisa ngambo inso na masolo maye. Jean-Marc Kabund apameli bosenga ya Moïse Katumbi na Bemba moko ya bokambi ya Assemblée nationale pe mosusu ya primature lokola likama pona union sacrée. Akutanaki na bakeli mibeko bauti FCC pe alaki bango bokambi ya Assemblée nationale.